mingi. Moi, je crois que Bolanda, Oezulika, manipulation, il y a pas TikToker, manipulation, il y a TikTok, c'est dangereux. Tout peut bazo sa émission, l'aime super bazana mibalité. Bazo sera information, il y a le coup pour na commandé iso, tout l'andeli makambo, tout tali, tout le qui passait Jabouskaza, parfait, ou maman Sandra za parfait. Ba manipuler bino na tango zamba élevé bino apamboli bino bokomi na vie ya bien bomengo mobali zalaka ya mwasi za ya mobali so bozana kati ya vrai Dieu na kati ya Christ atali kamango elekeli bino bokuvanda na chambre bokoti bo prier botali po biso toyebi dimension ya Nzambe yango na bi mama Sandra yetake mama Pasteur Jean Bosco bolanda ba makambo wana te. Il fait beaucoup de solo là. Maman Sandra zana Canada te. Maman Sandra zana bazanda kumoko. Ata problème ya lime bazanda kumoko. Tolanda ki Pasteur Chaboso ala tibagi ya mwasi pa ala tibagi re bazali. Bonuka binu moko bumisenga pardon. Et puis bonuka sous Maman Sandra kopesa diable nzelate. Bon les kana Pasteur Jean Bosco. Pour le peuple congolais, pardon. Pour Jésus-Christ, à la division. Jésus, Jésus, Salabandebo, et l'on a Jésus. Tout le monde a Abraham, Moïse, Sephora, Abraham, Maman Sarah, Bible, na couple, so urate bwana Nzambe te bitumbe koyela bino ya makasi bitumbe koya bitumbe kosilate bitumbe silaka jura liwa ya moto de bitumba isi ya moto zo sabino ke biso Mama Sandra etake mayaya mama lekina na bulingo olinga ngani Mama Sandra vana na Pasteur Jean Bosco bolika bosenga peuple congolais pardon. Oui, milieu bandokyo na sobo salango et vous a la gloire ya Nzambe. Immunité, c'est la gloire de Dieu. Division, c'est la gloire de Dieu. Immunité, c'est la gloire de Dieu. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, bakoye mela kayo tongo pe. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Ezala Mama Sandra, ezala Pasteur Jean Bosco, motomoko aza mosantu azate. Na ba couple tout. Nani yango azali sans péché atumula mosapi nana ngo asora na mobali na ete atumula mosapi nana ngo abunda na mobali na ete atumula mosapi pona biso to na relation Mama Sandra maman na biso Mama Sandra de na ole kabo oebingai très bien Mama Sandra taki mama na biso Pasteur Jean Bosco pe to ibadi très bien. Neba dit Pasteur Jean Bosco liboso avant naïba Mama Sandra belle-sœur nabiso jour ya mariage ngai komanda iso za tokende kikuna na mariage ya kina nzela onvers tokende ko soutenir Pasteur Jean Bosco azala na vie nae lokola mutu no azala na vie nae mais abutaka te abalaka te. Ayo sala vie na ye motako juge na ba vie privée na bangazate tango Pasteur Jean Bosco akutana Mama Sandra Pasteur Jean Bosco amonike ifabala Mama Sandra babalani ngana kende kuna na feti na vanda na zapinja mutu ayebi bili mais nazopesa Pasteur Jean Bosco conseil nazopesa Mama Sandra moi conseil n'étape auto zanango
parce que bino bokutana na nzambe boyebisa biso ke bino Jésus Christ abimela bino bino bomonaka nzambe na bavision na baparla langue na mosala bozosala donc bino ife bozala exemple ya monene na communauté ife boyeba kobomba basekret makambo mosusu eza ya koloba mosusu eza ya koloba te Vraiment. parce que tout autour na bino diable azali mama Sandra boy ndenge ozana otambola na diable parce que diable epa kotika bino te soki ezala biso tu bao totambolaka diable bato baolingaka boketya kwe ya pengwa mpona bato baprofite bandoki baprofite. Moi je crois que tokendaka kosoutenir bino na libala na bino mpe bovandaki malamu mama Sandra boy oyebisaka ngai bobi papa boketsu nazwi mobali na ngai prier mpo na ngai nabuta ngabi mama Sandra okobota nao okobota ntango mosusu kobi na ngai nayaki nayi mama Sandra nakoprier mpo na yo ifo bota obota mpoza mwasi ya kobota obota bosali ti bosoki beglise na bino nzambe mpe apamboli bino boboti bana kitoko couple na bino mpe kitoko boboti bana bosali bokosala mobali alukaka ka mpona mwasi na ye mwasi mpe alukaka kaka bulamu ya mobali na ye. Moi je crois mama Sandra il fait eza passage ya Bosco il fait bobima na distraction ya ba tiktoker ya ba réseaux sociaux eza mama Sandra eza passage ya Bosco il fait bobima na ba distraction ngai na kotinda bino te ko bokabona soki ndenge te na eloko na sengi bino boyebaki bamanipule bino te ntango bozalaki na eloko te ntango bobandaki kolue baeglise bolue baeglise bato boyaki na eloko te bato bazalaki te me ntango elevation ye mama Sandra obimisi banzembo no mobali no asoutenir yo pati eza Bosco mpe Sandra asoutenir yo makasi bomati makasi kaka bato na kati eglise bakomi ekoma dekan bino toboyi te bato so babalani bakabwanaka bakisaka na makambo ebele me kokabwana ezali ya manipulation te kokabwana ezali etaki ya bana nzambe. Moi je crois mama Sandra moi etaki oyokaka ngai très bien orespectaka ngai mingi parce que ja Bosco pa respectaka ngai mingi. Moi je crois que bolanda oyo ezoleka manipulation ya batiktoker te manipulation ya tiktok te eza dangereux bato tu mpo bazosala baémission wana le mosu mpe baza na mibali te bazozwaka bainformation ya lokuta mpo ngai nakomanda eso tolandeli makambo totali tolobi te passage ya Bosco aza parfait obe mama Sandra aza parfait bamanipule bino na ntango nzambe aeleve bino apamboli bino bokomi na vie ya bien bomembo ya mobali ezalaka ya mwasi eza ya mobali soki boza na kati ya vrai dieu na kati ya Christ ata likambo yango elekeli bino bokovanda na chambre bokoti boprie botali mpo biso toyebi dimension ya nzambe yango nalobi mama Sandra yo etake mama passage ya Bosco bolanda bamakambo wana te ife boluka bosolola mama Sandra aza na Canada te mama Sandra baza ndako moko ata problème ya lime baza ndako moko tolandaki passage ya Bosco alati bagi ya mwasi ne pa alati bagire bavandi boluka bino moko bomisengela pardon et puis boluka lisu mama Sandra kopesa diable nzela te boleka na passage ya Bosco bosenga peuple congolais pardon pour Jésus Christ alingaka division te Jésus bozobelela Jésus ozosala banzembo elongi ya Yesu tomona baabraham na bamoïse basefora abraham na mama Sara basefora bible ezosene biso nyonso na bacouple nyonso so orate bwana nzambe te bitumba ekoyela bino ya makasi bitumba ekoya bitumba ekosila te bitumba esilaka jour ya liwa ya moto nde bitumba esili yango tozobisa bino ke biso mama Sandra etake mayaya mamama leki na nga bolingo olingaka nga mingi mama Sandra vanda na passage ya Bosco bolika bosenga peuple congolais pardon
bohumilie bandoki na soki osala yango ekozala gloire ya nzambe. Yes. Immunité c'est la gloire de Dieu. Division c'est la gloire du diable. Bokota na makambo na te, bouwele la matériel te, tout ça, divorce po, to kabola banda kube to sabo, to kokufa biso, to bota baki bolumbu, to kokene bolumbu, passage à Bosco, to kene bolumbu, mama Sandra Boy, to kozonga na eloko te. Moi je crois que obandi vino na mobali na obo continuer vivre ba chaîne, boluka, bosenga peuple congolais pardon, na mon peuple il est peu beau humilier bato. Pour moutro mutasolo balandege na ye, mutu moko ebi passage à Bosco te, mutu moko ebi pe yote, na ndimite ki yo mama Sandra okozwa makamuna ndako, obanda ko informer ba TikTok te, dans les arbres, mutu kongola lubaka, oh ya zo vive te, mais ya zo lubayango. Moi je crois que Maman Sandra, l'axe exemple koza maman, l'axe exemple que passage à Bosco, aza mobali no kaka, ezala bobetani bambata, ezala bosalini couple nyoso babunda kata na Bible e babunda batu baswana badiskita. Mais à mon avis que basala toujours bokoti na prière, bosengi nzambe pardon. Biso to pesimino commander soit sala une vidéo, ngapi na sala vidéo que na babino, il faut beaucoup continuer chemin na bino. Ces anzela na bino bola sa bato ki beaucoup continuer nango. Mais diable akokabola bino boy ba ke shit. Bato ba beteli ba obetelo maboko lelo mama Sandra Molobi ba ko seka yo. Bato ba zo betela passage à Bosco maboko lelo lobi ba ko seka bino si bo koyi bo kiti bo zangi eloko te ba ko kongola ko seka bino. To mona ba bimawa ba Matu Samuel ba kita ata bimisi nzembo ba deningonde. Tout le monde a pesa munu pa tout le monde bazé belé ba belé tout le monde est belé ba ese loko akawa babima ba lorbo babima ba sakana na nzambe te nzamba ku benda gloire na ya botoli bino atiki bino rien vraiment nzambe ba sakana na ete vraiment nzambe ba respecta kai tous à la terre po na komingai ifena nyatela moto. Mon dernier passage à Bosco, dernier yo, Maman Sandra Mboui, Bouleka, au Sénat peuple congolais, pardon, et puis vous continuez chemin Nabino, concernant ma mère, tout ça là, tout le monde est avec notre maman, sœur Nabiso, tout le monde au lec Nangai, tout le monde en veut, Bandeko, conseil n'a pas récupéré ça, passage Jean Bosco, na Maman Sandra Mboui, na pour faire attention, na Bandoko, bazana ba TikTok. Makambo bazolo beza ya mote mes frères. Et puis TikTok est dans la virus moko soko so konti na ba distraction au komi ko consommer mensonge et bela ba ezala basi beli ba beli mabom. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo tanyangwa koka nino ya nzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
na yo ozali nzambe bongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwana yo to komine balongi olatike mo vanzina bosantu ozinga mina bangelo bakoyembela kayo ntongo pe popa Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga mina bangelo bakoyembela kayo ntongo pe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolengalingi mes personnes sont dans ces métamorphosées osimingo sangwe maladie na miso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui ntango akofi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko tata mpona kointersele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen